Donc bato ici motuso mukuna baye bangate. C'est toi bon c'est ça passer à mukunat. Mukuna pela mso ko et surtout à moi na pe ya koko na ye. Donc outi na ligne na ye donc qui invincible na foot décide pendant 10 ans batika lo bete na mboka o. Mais ngai par la grâce de Dieu na bundi na gagné na bete kao na 5e round. Je pense que Ndekomani a lobimen avant tout kota maramso Ndekomani na moni ozoloba mingi. C'est par la grâce de Dieu, c'est par la grâce de Dieu, c'est par la grâce de Dieu. Babanzam ba beli Emani. Tout cela entre nous. Emani par la grâce de Dieu ni oyo gagné ba trophée union surtout 14 fois les choses facilité na boxe obeta plusieurs fois batou ba tombara ba KO. Nzambe nini wana au 5 dans moi champion, ok, excusez, champion Mani au prix à Wapi. Na priya na TCL, pas pasteur Vincent. Ah na Joboa. Alunga ki aseka. Ya wana. Donc na l'ambassade, tu expliquer bango ten na il faut na kino bunda boyeboy. So bako salongo wata mwa mbangu pona zo passeport boyeboy. Et les cas, elle est qui 1 mois, elle est qui 2 mois, passeport yobima, comme bundami déjà, et ça déjà bloqué en osso. Bah donc bundi kuna basi va remplacer na mutusu ba donc ake bunda na place nanga. Na bloqué en osso donc ça décourage. Il y a ça choque et puis ça décourage. Mais ouais bloqué tout ça longo ni tricherie ni bloqué mo que au seigneur au les capo basalo faveur. Tout ça longo na mama bongo te. Let's go. C'est avec un grand plaisir que j'ai dit shalom, shalom, bienvenue sur Nazaréa TV.com, votre site, c'est notre site, c'est un site qui nous édifie partout où nous sommes. Meilleur veut aussi na bande connaître sur partout dans le monde entier. Vraiment, la princesse de l'Éternel, ou quoi pas, l'Afrique du Sud. Donc, Tokiti na bande kwa Jobour. Bandeko Jobo babingi biso parce que bazana ndekomoko un Congolais comme toi et moi balingi bala kisa biso ye vraiment babi la princesse Tikano Kimberly yakana na Jobo parce qu'il y a vraiment un grand monsieur, il y a un grand monsieur qui fait l'honneur de notre pays. Je m'excuse déjà donc n'allons dans le chapeau parce que je vous respecte tellement parce que c'est grâce à vous que Nzamba Salabiso Ngolu quoi. Mais sans plus tarder, je me retourne à la régie. Je retourne à la régie. Et juste après cet élément, on se retrouve tout juste après. Régie, à vous. Ninani Yesu Tibidondi Yesu wa uzima Aksanti sana Bwana Yesu Tibidondi Yesu wa
Est-ce que tu peux acclamer le roi de rois? Alléluia, Amen. Bandi, mina Yesu. Alléluia, Amen. Sabadino, tokumisa Yesu Masiya nanga. Alléluia, Amen. Azana bomo, Yesu azana bomo. Alléluia, Shamazana bomo, azana bomo. Yeba. Mabe ya Nzambe eza wapi, Mabe ya Nzambe eza wapi, la princesse de l'Éternel, humble servante de Dieu, la présidente du Parlement céleste, députée quoi, hein, na 2020. Babengoni 2020. Je salue l'équipe qui m'a accompagné. Là, je vois le prof, l'apôtre Jéus, hein, aussi Marlène Bouy, que le Seigneur te bénisse. Voilà, et aussi mon frère Dori, bateau qui vraiment rejoint à 1h du matin. Hein, vraiment que le Seigneur bénisse. Je disais tout au début qu'on m'a invité ici à Djobourg parce qu'il y a un grand monsieur qui s'appelle Emani Mukuna, c'est la fierté à Mboka Nabiso. Plusieurs fois champion. Bon, champion en quoi? Champion de nini, champion de quoi? Nakata masolo ya mboka, masolo ya mboka, esengeli teto ibaka ba valeur na biso eza nakata mboka. Qu'est-ce que nos frères, qu'est-ce que nos sœurs, qu'est-ce que peuple congolais au en dehors du pays? Parce que tout kaka ce peuple congolais libanda zam tabuzoba, zam taboué, mtabitum, il y a des ordres, mais il y a aussi ceux-là qui fait la fierté de notre pays. Il s'appelle Emani, comme je disais tantôt. Sans plus tarder, j'ai dit champion Emani, salut. Salut madame. Comment vous allez? Ouais, je me porte très bien. Kayo. Namono zo balancer ngakutum na zone nga ba trophée no sitanda mi ate na olo mama casque les cages. Meilleur vœu. Merci pareillement. Oui, il y a ceux-là qui te regardent en ce net moment. Qu'est-ce que tu peux leur dire déjà au Sabango Nini, au Sabango Nini, tout ça. Toi, on a né au début, tu as début année 2020, au Sabango Toza Wapi, et on peut commencer notre émission. Premièrement, on a fait Sabango merveille 2020. Donc 2020, on a sauté au merveille. Donc, et ça, à nous, et Banada Malam déjà, on a une émission très bien. Donc il y a Zalassou présent parmi les gens Congo, donc malgré musique mais Bilili est déjà, donc et ça l'a bien vraiment. Merci champion ba bamezo ki miselongi ozo banga lemsu ba ceinture ucho ibango so wa piso poto lokotango wa pe banga elongi mona na te de perke bakanga te champion tozal boso na yo boni oyipsi ba te toza wapi boni zo ba séjour na yo to pe ba ton na o lexa na kati mboko parce que za na Congo te. Ouais, bon, toi na Djobourg, toi na Afrique du Sud. Donc Nazaria déjà, donc ça fait pratiquement 5 ans déjà Nazaria déjà. Donc Alex ça va séjour na très bien, Maramuto il est comme prévu vraiment. Champion Tonito Yeba Obanda Musala Oyo Ndenge Nini Ozana no Ozana catégorie Nini et puis obete la biso na Mukuse comment okota na kati ya Musala o se lança na kati ya Musala. Bon na Mukuse premièrement naza Super Walter eza kilo eza 69 donc 69.8 na banyango depuis Congo na bani depuis Congo. Na Congo na 8 ans ya bunda pena trop te parce que so oza na Congo pour évoluer pena world wise donc na ba donc mondialement eza mo passe yango ba edanga junior lunga makabunda edanga ayana nga awa parce que il déjà azaki déjà combo déjà depuis kala depuis edanga na yawa ni na yo yawa. Depuis 2014, 2015, on a Bunda. On a déjà 14 combats. On a gagné Nyoso par KO. On a numéro 1 en Afrique. Afrique mobile, numéro 1 parce que nous comment on a su qu'on est titre numéro 1 en Afrique. Donc c'est un peu ça. On a vu WBFO. Na 2000 tombola ngona no simba ngo like sa bandeko ubunjo zyango OK yango na bundi na zongo
na 2018 nabeta sud-africain nani kulule ko mushilongo nabeta KO na 5e round azaki invincible en Afrique du Sud pendant 10 ans batikalo babeta ete awa na mboka o mais ngai par la grâce de Dieu na bundi na gagné na beti KO na 5e round nazo sentir au WBF intercontinental donc j'ai champion du monde au tour na français na joué en 2008 et puis sorry OK après combat nazo bapisanga trophée nanu ya meilleur boxeur ya Mars na combat parce qu'ils a qui parmi dans ils meilleur KO avec skills donc na agilité très bien donc très bien exécuté so bo bet na Google bo mon ba pesanga et puis na continuer au bunda na défendre na yo défendre ngo to bunda ki Afrique du Sud et nani Afrique contre UK to bunda na Zimbabwe et les carapé na super sport batum su batala ngo pe na Congo na bunda na Ghana mo ba akoma nani akoma anglais OK yeah to bunda na ye et puis et puis na stopaki na deuxième round na tikela ke premier round na talena et puis deuxième round bunda ki to tikela ke na ngalingo tikela mninga bisona box to na stratégie OK ya arrêter go koti bo bandi obuna to na ba game plan to na biloko tout ça là donc so na tikela te na tikelo nya betanga to tika to tala na ndi muto obuna ya na teno jeune na tikela no à s'exprimer tina moni elo spécial avec na stopaki na deuxième round donc il a stoppé na deuxième round si na continuer au beta wa KO na yo na Malawi msusu a kenda ba Jeux olympiques yebe na beta KO na beta KO na deuxième round na buka ki ku na cote na beti bongo et puis na yo landisa susu na bundina des angolais na beti bongo pe susu moi la beti na 6e round msusu na beti na 4e round nesco 14e combat ne yango na yo bunda na obunda suna Ghana to bundi en Afrique du Sud yepe na beti technical knockout na 7e round ne na stopper combat ne na jouer ceinture na même soirée ba couronner nga un spécialiste ya KO ne ba bisinga trophée parce que yo za la KO so mtakuta na KO da ba piso spécialiste à KO donc ça bon eblomo isa rare na eblomo isa rare na sport eblomo isa trop précieux surtout biso na monde de boxe au monde mutu que batunyo so ba yi que a gagner na KO ba yo tala base la yo beta KO ba yepe batali ou gagner pe na KO au salongo une fois deux fois 5 fois mais 14 fois c'est vraiment eblomo et ça le rare eblomo ça trop cher ndé na Afrique du Sud ba reconnaître nga so moins trophée ba pisanga na 2019 yango ba topesanga OK comme on a pe yango na kati bato mona bato Emani Kalombo ya Emani Kalombo yango donc yango ba pesinga ba honorer ba pesanga trophée donc c'est un peu ça na pousser donc yango na bisa. Merci, je pense que Ndeko Emani a l'obimen avant tout kota maramso Ndeko Emani na moni ozolo ba mingi. C'est par la grâce de Dieu, c'est par la grâce de Dieu, c'est par la grâce de Dieu. Baba Nzambe Beli Emani. Tout cela entre nous. Emani, par la grâce de Dieu, ni oyo gagné ba trophée union surtout 14 fois les choses facilité na boxe obeta plusieurs fois batou batomba ba KO. Nzambe nini wana au 5 dans moi Ichebe te Ndeko Emani lo ba vérité poto boy lobi o la obongo la mutemo comme na ringa loba. Ya batu baloba ba Nzambe basé belé mais so vraiment tozongi na conscience batu tobika ke Nzambe la moko Nzambe ya moko pona ngai bon na mutu ana opinion na pona ngai na Nzambe ya moko Nzambe Jésus Christ de Nazareth o ngai na yebi Nzambe la moko yo o ngai na ndimelaka donc ya te que
ba force ngai ngana bota mwana kuta déjà ba para na ba sambela et puis ngapi na kota na ligne on ngapi na sambela na bando ndimele er na ine lote na bando sambela na ine lote er na ina Congo donc vie mo boya normal vie mo ya pasi ti malem nzamba mo sunga ti pe na yawa ti na bando bunda ti na za ba bloko nyoso donc message court na repesa là bateau bandimela kisi bateau bakena bandimela kisi oki osala kisi po o gagner osala kisi po maybe ozo mongo to oselo kisi oki ozongo pa mutu ozongo emso pa noko na o bien pas magicien mobo yé pas ozongo pa mutu mobo bien yé pas tirer pa mutu mobo so ça normal pena na ko kino zablo pas mutu na ko zablo pas créateur o asala batuana au préféré donc so na mécanisme normal so bana maele mais vous zablo pas créateur o apesa ngo batu ya wana mona eza inutile o ke luka kisi po o selo mobo donc mais vous na nzambe yena apesa nyoso donc bénédiction na elanda na chagrin to morote champion OK excusez champion mani au priya wapi na priya na TCA pa pasteur Vincent awa na Joboa alungaki aseka ya wana voilà donc après il pas pasteur Vincent ou alungaka aseka bien so bolandi dans un église de réveil pasteur bosambela pe pona makasi mais tika tout non champion tango kenda ko bunda ka pona drapeau nini otombola bendele ya mboka nini po ba msusu azara mona commune allemand mso commune sud-africain okeno memi drapeau ya Afrique bon non elo do nakol ba umingite yango boromona na bundi tous les combats na ngai na rada na tombola rada pour na biso o mona drapeau na biso Congo banda premier combat tisiko na continuer toujours na tombola toujours drapeau na biso et ça la fierté mboka malgré tout ça reconnu malgré tout ça abandonné à Afrique du Sud mais toujours tenir toujours aux Congolais malgré ma proposition boya aux biso que to comme sud-africain pose avantage bosala le roi nzamba pona soto bota ba Congolais yango ka to tikala yango to tenir aux arabes congolais là ozolo ba bon lingolo ba ketango yak okenda bunda ba komba na yo ba bande kono ba Congolais ba yakate ba tikaka yo ba sabotaka yo ba ignoraka makasi na yo ba yakate donc okenda ka yo moko te bande on ba Congolais parce que na bundi na jobo na buna jobo moi trop bande on ba Congolais ba yaka ko support nga na ba support que bazo abandonner biso et ils donc du plan ba autorité en mboka OK natika pe ko bunda te boye na bundi pe boye bien ata ambassadeur a Monique muto ti bunda zu sentir a bénisio attaque a plutôt attaque merci à Pamba qui a biso attaque merci pour na honneur au sali ya mboka au défendre mboka au beti anglais au beti kao na Afrique au sali bien merci attaque merci à Pamba attaque appel boye qui ba qui était au gagner qui merci continuer ba fort au sal biso tout on a pour ça bon mais toi rappelle na pour ça ya ba biso ta merci ata moralement ba biso ka continue ce que tu fais au salon bien malgré nous surtout au sala tout ça on a be fort na biso tout ça on a fort na biso parce que boxe c'est ça sport moi quoi donc is a lonely sport donc au ça on a be fort personnel na yo mo mutu mote ya kota na ring na yo ke bunda na yo mutu mote ya sala entraînement mutu mote ya sala lo wote olia na mongo na yo ufuta ndaku umwe kufanya libanda yo oye libanda umonde visa libanda ya surtout jobura vila na vitesse mo donc on dit mate donc apote uta benga na 9h au mois d'asiko 11h beti déjà donc à midi 12h beta titre la limam donc blow non ce qui est fast mais non sera rapide donc to vivre na ndenge na biso mo to na pour ça ta soit bo pesa sote lo te bo reconnaître ta biso que toi ba congolais tout ça be fort mo ya be fort personnel bon dimata bo reconnaître ta biso. Est-ce que aussi au Kenda pe babi ezana flèche aller flèche de retour est-ce que champion Emmanuel so Kenda ko la ki sa ba trophée na
topo invita ba konjamboka o bazaka parce que abo un ambassadeur je pense ambassadeur azali bozana ba autorité o bazali est-ce que vous avez vraiment courage au ketika o nengozo ke bunda nona ke pesa invitation pa ambassadeur to na ke no pesa ni na ngai pa autorité X to pe Y ozo déjà courage to na ke no l'accès ba ceinture na ngai oyo est-ce que vous avez déjà temps na bon en fait bilo mususu ils raté il faut nani il faut n'abandonner détailler nani détail nyonso on a juste ceinture champion du monde on a juste ceinture champion du monde et c'est là il faut que yobunda na Angleterre to yobunda il faut que yobunda na Angleterre parce que passeport na ngai expiraki il fallait normalement ça la passeport mususu et pour dans sa passeport mususu pour na voyager to une équipe na biso ba pona yi 5 boxeurs en Afrique ba chenga le roi capitaine na bon to gina na ambassade to expliquer bango te na il faut na kino bunda boyeboy so bako sala ngo ata mwa mbangu pona zo passeport boyeboy et les cas qui 1 mois les qui 2 mois passeport yo bima comme bundami déjà et salami déjà blo wana so bato ke bundi kuna basi va remplacer na mutu ba donc ake bunda na place na blo wana so donc ça décourage il y a ça choque et puis ça décourage au moins donc so déjà lo qui bon déjà au moins flèche à retour exact so kino le la car mais vous tout ça ata marom na na biso ça écoute ça déjà kanda champion bon pas tellement kanda donc na zuka des goûts na mi réservé car au lieu na kine sukuna na yolo on so za na kanda au mi réservé oza quand même bien mais so au siliki au keli susu ki au senga susu et que susu mabeli susu o yalo makam susu o kana lo bate o perdre na ba raison yango moni na se retira na ngana préfère na ça na ngata buyi ndenge na donc ndenge champion bunda kozo ba trophée na oyo dans ba autorité ya awa ba ki para na bango yo te po ki para no bango te donc autre qui neka toujours tombola drapeau ya mboka yo ki para bango te ndam et alors moi c'est na mobile dom na ça ma ramener na ndenge na me bwanda kumoko donc bon on a ça que fort ba ki pe atangai na moni ba ki pe na bonga epete mais champion kozo ba trophée ezambongo hein kozo ba trophée ezambongo là kozo kango est-ce que raisonner pe bango donc na ba trophée na qui no raisonner bango lusu bon non c'est les kaka mbota likas na Congo yebe wa congolais oyebi mamonde ezala mbota likas ne sala mutari bake ya solo za champion donc pardon, on a venu vous mais ça que c'est ma belle c'est une émotion c'est une émotion donc je tiens à charge pandinga mutu kasi mbota likasuti et alors eloko na yo mais loko za pe na poso kota pe pomboka no pe ba reconnaître yo ba yeba yo au fini moi mbota likasu au moins ki ba no pe lobelela yo ba zo pe atindike o mata kende pe kota na boîte quoi wana so za attaque et bilo moto salongo na ninga tricherie amso wana to ko tikana ko pesa mbota likasu mais ouais bilo to salongo ni tricherie ni bilo mo ke o sengi o le capo basalo faveur to salongo na mama bongo te to salongo na ba norme o esengeli o trichete o sengi faveur te au sengi te que au gagner parce que donc batikelo au sali bongote mais au sali on a voix normale donc yango ma mbota likasu o na pesa voix propulser nga na mutu na mamane ezate na ça na ordre donc yango na zabungo. Merci Ndeko Emani le champion soki ba ebisio ya solo za kati makambango na Afrique topé na Congo, tout ça na Congo, to bana parce que bibebi to bana na Jérusalem na Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Na Congo bato nini ozali ko reconnaître na musalo bosala ya boxe oyebi bango reconnaître bango ba champion et que ozala respect envers bango o pe ba otombola drapeau mboka lokola yo na banda mboka to pe na kati ya mboka ya na Congo
na Congo nani bato na yebi vraiment ba musu bako skisenga o na zui na parce que bato musu na yebi na kombo na yebi bango te mais o na yebi na kombo to ana Junior Ilunga Makabu awasala fiata mboka vraiment auto banangle big time donc awasala ngo pena comme il faut Martin Bakole awasala ngo pe comme il faut azana Angleterre il peut awasala ngo vraiment ndezalaka to apeka na ba boxer te to na ba to EFC baza pe bazo bunda bien bazo ba ki ne peli boso to na Ilunga mususu ara bien que donc champion Ilunga za il peut awasala azo gagner ba combat kamita abunda pe combat EFC ya nani ya monde pe abunda sentir à monde et puis champion Dolcha il peut buta EFC to na Zulu ba kame belé na box a pe to na bande ko belé bande ko belé ba sala bazo promouvoir pe nani na biso Congo na Dax na Alex baza bene belé mais izaka kende suivi ezati toi na Congo toi na batala moko to boto donc toi inné to botama na batala mais voilà ne la biso te donc to ko la kaka na ba force na biso mo na donc na ndenge na biso mo yo mona ke muta comme na niveau mo bo moya ki ne tili kolo ezate a baby ti a siline donc so gata bo la moi te ma balle za la ka so ga ba komika champion d'Afrique ou bien ba loko bazoki bananye mona ba pesi bango ba jeep so yake ba loko bazwaki boye moi bato basket bakenda ki bazwaki Coupe d'Afrique ba pesa ba voiture donc comment na moku to yebe bazwaki voiture ana salon wana yebe Emmanuel Peka donc au moins que ba côté sport de combat eza muke mutu ba reconnaître ka to mona reconnaître Junior à part donc ba occuper ba tout. Est-ce que vous avez la ligue na binoté, bon association na bino parce que l'union fait la force. Est-ce que vous avez la ligue na bino monter, ça la peut force au beau affronter obstacle au bazo et télémé bino au bazo ndima binoté. Ligue za na Congo, ma union za na Congo. Nes na Afrique du Sud a to na association monter qui tout ça la bout. Vu que Marmbo zalaki kala na nani Mahmoud Aki Kala est président ya Kala zalaki un peu donc malgré bat bako sala nyonso moi donc au sala bo gagner au sali bo gagner bat bo kipote parce que même ceinture junior azana on siko au président auto yambe na zokon Kala et les KPK bongo ba yamba été loté ezalaka donc yaka zonga donc ayo sentir même le même sentir en avion opéra siko ndé ba yambi ndé siko donc c'est un peu difficile na Congo pena que donc batala pe koto batala pe biso ba se focaliser pe na biso bani au moins kozwa trophée o ezate que o ki opesi mbongo sali boy eza ba effort personnel eza ba effort mo il faut battre nani ba remercier bien au bundi 14 combats au gagné nyonso na kao donc so o meki otala record ya ba boxeur siko na Congo na Afrique qui a montré ba bien un parfait record donc azate na auto proclamer que siko azate dans les blocs mo beza que il faut aider biso to avancer pour faire un peu avancer Mboka, pour ça la bien reconnaître Mboka partout. Tout le monde va la Mancheko, va Usyk, va tomber la drapeau à Ukraine parce que na Mboka na bango nyonso bazo soutenir, va faire avancer. Na niveau il faut avoir sponsor ya makasi ya ataka ya Mboka na bisoka. Doit avoir sponsor ya makasi qui va take care, va s'occuper na bleu nyonso. Mais ça moi pas si donc. Est-ce que vous avez un manager? Vous avez un manager? Oui, non, manager. Manager, c'est coach, il manager. Ok, pendant que vous soufflez, moi, vous avez quelque chose,
tozongana na régie ba balancer biso élément moko. Merci. Naolia bakiti na ba mesa. Ah. Atanya ukondoko. Namona yo. Nachayo na mwamba. La minute on a 4 pena katikata saga fufu. Oui. Allô, est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as un galère na niveau 0. Tout ça là boy. Moi il naza mbongo vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment on bon donc yo pe ça au fouti mbongo pour partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifongami comme on Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Donc ça sous mulongo kuna. Pendant que là sous mulongo. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto, biso tozoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyiko. Yiso mona makamba bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai. Bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali à distribution ya ba produits alimentaires. Ah! Nazali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme la poété bandeko on bazana niveau Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo à ozuga biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique. Ah, c'est ça, l'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Ah! Non, 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 non. Nazareta. Vous allez la Congo Sili. Julia. Ngana kangisa kia fufu. Eh, ya modé. Yo bandika na fufu. Oui. Pour la Nazareta. Dans un système en bimbi. Dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. Ok, de retour sur ce plateau, toujours avec mon invité. Na plateau, yo, Tozoko ba toujours na champion Emani Mukuna. Donc, Mukunat. Voilà, pour la mono telling. Non, c'est pas la Kalombo, non, c'est pas Mukuna. Papa biso silike là, pour papa elle va bien ngara Emani Kalombo, papa biso lengara, ça la bien fort. Papa minona. Spirituel to physique. Papa na physique, comme ne Kalombo. Ya donc Mukuna donc on a combat famille Kalombo. Donc ngasko la famille Kalombo comme on ngasko Mukuna. Ya donc sko awasko na donc et pas bandile awa balandela ka senem. Donc senem est dans le nom de la famille. Donc comme on a bimara Kalombo donc batso ici matusu Mukuna ba yebangate. C'est toi bon et c'est ça passer à Mukunat. L'oreille pas linga maramba sport, l'aime ça ko pe ko benga yo po l'aime ça ko kutana président ça ngwe l'hôtel l'aime ça ko mema o pe. On m'a dit so c'est mbisa landa kama echola ka. C'est toi tu pe Mukuna passer Mukuna pe l'aime ça ko et surtout à moi na pe ya koko na yi. Donc outina lignée na yi donc malgré pasteur Vincent dont je salue à Kinshasa de Baïpsinga tout on a eu beaucoup été à Kinshasa donc aux alrois koko na e ba changer à côté donc il y a un monde nga mingi na binga na Emani Mukuna. Nous saluons aussi le pasteur Mukuna Bisika Zalim tika tutu na ona ndeko Emani Kalombo. Est-ce que vous pensez te aux onga Kinshasa? Ouais, nazo pensé nazo nga Kinshasa, nazo pensé na Betatou. Parce que normalement il fallait qu'il y ait déjà après avoir gagné ceinture
bana kende. Mais non, c'est là tellement na rich niveau que na comme numéro 1 en Afrique. Numéro 1 en Afrique. Na aussi là siko ba bisilanga na ni calendrier annuel langa. Que ba isanga ke na bunda boye. De na ko déterminer quand na ko kende Congo, na ko beta tout pe na mona bango na mona famille na ngai. On a famille na. On a président Fachi. Yo so mon président Fachi. Tout la biso tozana kinte. Yo so mon président Fachi. Voilà pour ça moi président Fachi te. Pour ça mon Kasi lo pas bien que la princesse n'est dans un pour ça qui ta kin. Et mutaboso na pour ça mon Fachi. Pour na que l'accès ba drapeau yo ngana nango. Pour président Fachi ya mbani batu facilement cool. OK, donc na habité mais so que ça que ba bengi singa ba bi kita to na posa to na posa ya komona ba trophée blo nyonso. Il y a problème tenant que na emballer blo na ngatu na kita na yo laksa ba mbalamo. Tozoko ba toujours na champion, na habité champion koko ka ba so moi secret na habité bo bomba comment préparer ka ba combat na yo pamba to banda ko loba ndenge ni ozokita pona soki ba bengi yo kan sabilo ni soto kei mais kabila biso moi lisolo comment préparer ka ba combat na yo ya ko préparer combat premièrement na boxe to soka au moins so bunda championship fight au moins 8 semaines à préparation. 8 semaines à préparation. Et puis il faut changer le régime alimentaire. Il faut que les blocs soient plus nutritifs. Donc bloquer plus énergie dans la vitamine. Il y a trop de fruits et puis more of vegetables, légumes. Légumes trop. Parce que tu s'entraînes au moins tu s'entraînes 3 fois par jour. Problème. Oh, asimbi kisi. Asimbi kisi. Yali kambwa kisi te yobe ke no luka kisi na osala nini? Oh simba. Let's go. Gracias.